Mission TV, le miroir du monde. Mais mon konzambo kanabiso Fati, après kokende réunion eza en Afrique du Sud, pour yaza mutu akimia, pour yebisa bango kaza mécontent. Pour investir ba ministre, eza mabete. Mais ba Congolais bazo kufa. Pour ngai République démocratique du Congo, esengeli kutu ekatata coopération. Eza malamu mingi bakanganga po na bouche à vérité na osenga bango bazwa ngo vraiment travail pe emploi na bango po ba permettre nga na koma leader na boloko nyonso ya politicien babenga yango eyalaka oyo babengi komatisa dimension politique kosala erreur tokanga politicien mingi okoya kokomise neti Tshisekedi okoya kokomise neti Kibasa Maliba bobetela bango maboko. Tomoni na internet barépondre na internet mais lettre kotaki na bureau abete viva l'Afrique du Sud South Africa. Oh lobi bande kwa kozwa baswe awa. All those people yesterday they taking all the medication here in the Congo. Lelo Afrique du Sud. Today in South Africa. Batraite biso lokola bambwa. They treat us like as animal. Koloba babuzo. Nakotaki kasho. Nabo vraiment koloba makambo ebele ya kasho. Mais na découvraki bandeko pe na teyaki bango makambo ya Tshisekedi na kati ya kasho. Na kasho lè na ebisi ye makambo ya état de droit. Lè na ebisi ye le cas passé. Lè na ebisi ye makambo état de droit. Parlement de Bouefongwa na kati ya kasho. Afrique du Sud. South Africa. Oyo lobi Mobutu azwaki mbongo na biso ya ekonomi ya Congo. In the past, Mobutu using our money to help mpona kofinanse babase ya ANC na Zambie pe na Tanzanie. For financial in the Zambia and the Tanzania. Lelo Afrique du Sud. Today South Africa. Bapesi biso balobi merci bapesa na mbwa ingratitude. They give us in the bad one. Eza nde vendredi oyo nalobaki tokoma ngona nde tokoyeba soki tokosala to tokosala yo mutu otyaka na nga te nga makambo nalobaka eza Tshisekedi mutu apesanga na mariage kaka bobundi deja ebongo na ndako ekozala ndeni na bareunion gouvernement ntango atibiso état de droit na kati ya kasho na se révolter mais ce n'est pas possible. Dans 48 heures, il faut mettre dans parking. Une semaine à kasho wana so baza na tembe bazwanga batanga na kasho na kosala bango nde Tshisekedi abanda kosala soki akoti kasho abimi kasho na basoda bakoli bato ya UDPS. Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous avons 3 points à l'ordre du jour. Premier point, tokolo de la haute, babengi bongo mot de bienvenue. Yami Balé, tokopesa maloba na coordonnateur national ya armée de bâtisseurs tshisekidistes o babengi na kombo ya fils Mukoko, le gardien du temple. Pe tokosukisa na divers kuna nde tokomona ba question pe biyano na mituna na biso soki tosepeli na ordre du jour yango ya lelo tobeti maboko. Alors pour la presse tobeteli bandeko ya presse maboko. Alors sans plus tarder tokopesa maloba na le gardien du temple de la démocratie na o babengi la sentinelle de la République, babengi la réserve de la République, na kombo ya Monsieur Fils Mukoko Mudipanu Benoît. Era zoya tobeteli maboko makasi.
IDPS viva. IDPS viva. Beau supporter bandeko na biso ya ba cameraman po bango nde bazosala ke abete ekoma ekende bobetela bango ba journaliste maboko encore. Na remercier bato nyonso oyo baparticipaki na manifestation oyo tosalaki mpona koloba oui à la bonne gouvernance, non na oyo babengi corruption. Na remercier bango oyo babengi danger ndenge bayaki kointerpeller biso de manière brutale na ndenge moko lokola tobandaki kosala mobulu presse ezalaki na biso. Na yo mpe ndeko ya abete oyo oyaki te nakoyebi biso kaka ke la lutte c'est une école, c'est-à-dire lokolo omoni bamama veuve bakendaki bazongi na bomoi, yo mpe oyo oza nanu faible luka okoma oyo babengi makasi mpo ete ozalaka kaka membre ya bareunion ya ABT te mais ozalaka mpe membre ya baaction. nakosenga bobetela bamama veuve maboko makasi bazalaki très déterminé mpona makambo oyo etali koboya moyibi. lelo eza na oyo balobi makambo ebele ezosalama. tokotaki boloko eza ya liboso te mpona makambo ya politike. na boloko nyonso ya politicien babenga yango eyalaka oyo babengi komatisa dimension politique. kosala erreur tokanga politicien mingi okoya kokomise neti Tshisekedi, okoya kokomise neti Kibasa Maliba, bobetela bango maboko. le fait ke babando kanga yo na kati ya 4 murs ezalaka na oyo babengaka inspiration, okozala en contact na oyo babengi les zéros. donc bato bazomona ke eza malamu mingi bakanganga mpona bouche ya vérité, na osenga bango bazwa yango vraiment travail mpe emploi na bango mpo bapermettre nga nakoma leader. na moment tozoloba na bino ezali na likambo oyo ezosalama. likambo yango ezosalama eza na mboka ya moko ya Tshisekedi ya Afrique du Sud, eza na mboka ya Mandela. likambo yango ezali likambo oyo bandeko na biso baindo bakomi koboma biso bandeko na bango baindo. mpo na nini tokenda na mboka na bango? biso tozozwa misala tozosala, bakomi kopapa. parmi bapays oyo eza kuna eza bapays ebele oyo babimi bavictime. bato misusu balobi na Congo tokorépondre te. lokola bagardien du temple bakoma ebele bandeko
na kasho bapesa nga kombo mo ya sika. Bomba bomba bomba. Amen. Kombo sika ezali le Seigneur de la rue. Le Seigneur de la rue biso toza bato ya balabala. Nakotisaki lettre et pas gouverneur l'un nabimi avant même nabanda kozwa basoin. Nakotiseli lettre lokola général inspecteur ya la police général Kasongo aloba ekayebaki te namemeli ye mpe lettre namemi mpe lettre na aner ya mbala liboso barepondaka te lettre wana eza nini mpo tosala marche eza marche te mais sitting ezali bokende botelemi nde liboso ya ndako moko liboso ya ambassade sitting liboso ya ambassade ya Afrique du Sud mpona koyebisa bango makambo bozosala eza mabe la xénophobie boyokisi Mandela soni mpona koyebisa bango ke oyo bozosala eza normal te. Lettre kokoto ekoti lelo tovandi tomoni na internet barépondre na internet mais lettre ekotaki na bureau abete vivant barépondre balobi suite na makambo ezosalama oyo esalami na Lubumbashi le mosusu kanda boyebi ke bandeko na biso bakatange bazwaka mwa shosho balobi ke suite nango suite mpe lokola bazolinga bainvestir gouvernement hôtel de ville elobi manifestation monsieur Mukoko asengi ekoki kosalama te babengi nga lelo nakende na bureau ya gouverneur na ntina tosolola wana natangaki yango na réseaux sociaux abete vivant lere natangi nakomi awa nayoki mutu mwa abengi nga alobi c'est de la part ya gouverneur tozali soki tokoki komonana nayebisi ete naza na réunion ya koprépare sitting oyo ekosalama lobi vendredi na 12h alobi na nga nayebisi ye tokomonana te nayebisi nga mpo namona bino ezaka samedi ainsiste alobi oza wapi sikoyo nalobi naza na idps ya papa Kibas alobi naosala nyonso naya nabi problème eza te. Le problème qu'il y a c'est quoi? Soki américain mo akufi le président des États-Unis abima Maison Blanche po akende retrouver solution na likambo wana mais mokonzi ya mboka na biso Fati aboyi kokende réunion eza na Afrique du Sud mpo ye aza moto akimia mpo ayebisa bango kaza mécontent koinvestir baministre eza mabe te mais bakongolais bazokufa action tolingi tosala eza action moko humanitaire et de solidarité kolakisa bandeko na biso oyo balobi bolingo bapesi mesure wana na ntina ete baloba ke bakoinvestir gouvernement abete viva est-ce que balongi bazali awa so baza babeta mabo s'il vous plaît. eza yango bazopapa bandeko na biso nakolobele komo lelo abete oyo eza lokola oyo babengi mpe tomibengi armée de bâtisseurs tshisekidiste na kati ya armée soki moto azwi masasi mpo aza faible mpo na le mosusu baposa tokotika ya koya tokomeme te biso tokotikala moke tokokende
Message wana eza message ya Thomas Sankara. Dans une lutte, tu as besoin d'un bateau bazar à nerf solide. Afrique du Sud, oh la tangwa karababane kwa kozwa basweawa. J'avais aimé que la réunion d'aujourd'hui est même traduit en anglais. S'il y a quelqu'un qui a bien anglais comme attend, pour la paix ça va reprendre malouba. ABT viva. Viva. L'Afrique du Sud. South Africa. Oh, lobby bande kwa kozwa basweawa. Oh, those people yesterday they taking all the medication here in Congo. Lelo Afrique du Sud. Today in South Africa, Ba traité biso lokola bambwa. they treat us like as animals. Afrique du Sud. South Africa. Oh, Mobutu All those Mobutu asutenaka Mandela na ANC. are helping Mandela and the UNC Nao babengi lutte contre l'apartheid. for those they call lutte contre l'apartheid, Lutte contre Peter Botha. lutte contre Peter Botha. Afrique du Sud. South Africa, Ebosani nyonso. they forget everything. Afrique du Sud. South Africa, Oyo lobi Mobutu azwaki mbongo na biso ya ekonomi ya Congo in the past, Mobutu using our money to help mpona kofinanse babase ya ANC na Zambie mpe na Tanzanie. for financial in the Zambia and the Tanzania. Lelo Afrique du Sud And today, South Africa, bapesi biso balobi merci bapesa na mbwa ingratitude. they give us in the back in the bad one. Afrique du Sud South Africa, oyo Mandela apronaka bavaleur lokola Tshisekedi Mandela choosing like the value like a Tshisekedi. bana ne bayokisi Mandela soni. Those kids, they don't give us the good thing. Sitting oyo tolingaki tosala lobi All those people that we are planning to see tomorrow, elingaki kozala na ntina ya kopesa bango message they are supposed to give them the message. ke babomi esprit oyo babengi panafricaniste. And they kill all those spirits they're calling for helping. Afrique du Sud And South Africa, lelo today, ebomi oyo babengi unité nationale. they kill those they call like a united. Sitting oyo tolingaki tosala lobi The sitting when we plan to do tellement ke biso toza bana ya oyo babengi le père de la non violence Etienne Tshisekedi. we are the kid of Tshisekedi. Elingaki kozala neti na Nigeria te ya baoyo balobi bapillage. That's not supposed to be like in Nigeria. Elingaki kozala oyo balobi dans la non violence de manière pacifique. That's supposed to be the real thing to help those people. Mais les ennemis du président And the enemy of the president, bazwi raison ya koloba ke il y a investiture ya gouvernement. they take a reason, they say, oh, those ones for government. Au moment où bandeko na biso baza na ba situation difficile. On the moment, how people, our friends, they are killing and they're suffering. J'informe l'opinion, UDPS viva. That's why I'm giving those message. Même ndenge balobi ke ba interdire Even they say they don't want it. l'armée de Baptiste Tshisekedi nano zwi décision ya suka ya koyoka interdiction na bango wana te. Army of Tshisekedi, they say they didn't hear those reasons. Tozela tokoma lobi We have to wait for tomorrow. nde tokopesa bino position We will give you guys the position. soki tokosala te lokola bango balobi tosala te If we cannot do that like the way they say, we cannot do it. to tokosala. Or we have to do it. Le problème qu'il y a c'est quoi? The problem is, Je remercie Joyce Malema, I give thanks to Julius Malema. l'un des combattants de la liberté. It's one of combatants on the liberty. Oyo quand même ayebisi batu mwindu It's one of the people say to the ke makambo bozosala and those one you are doing, eza normal te. it's not good. Mobutu na tribunal na tribunal Nations Unies And Mobutu, when they passed away, alobela Afrique du Sud he's already said it for South Africa. aloba He said, lelo basali makambo ya boye. and today look what they are doing. Nayebisi peuple congolais I told the Congolese people, toza peuple tosibir
tobimi ba victime na Brazzaville lelo sur Afrique du Sud en Angola partout. We are the people, we are a victim in Angola, in the South Africa, in the Brazzaville. Soki to répondaka te, if you are not answering, eza o babengi grandeur. Because we are big more than them. Mais toza touché tozo kabola pasi na bande ko Afrique. And we are suffering now, and we're sharing the suffering with the South Africa people. Na moment toza koloba. And at this moment, nous avons pris le courage de dire ça. We don't have like encouragement to say. Bino bato bozolinga tout moment tozolinga to sala action pour la soutenir président. For those they don't want to tell us like what we have to do to give a switching of the president. Boyebate. You have to know. Mukolo mususu. One day. Boko memangam. We have to take that responsibility. Bako akize bino. They will accuse you guys. Que bozao ba responsable ya mort d'un combattant. You have like a responsible to those people they are suffering right now. Na moment oyo. And at that moment. Message tozali kopesa. And that message we give you. Na kosenga bino botelema 1 minute de silence pour na bato tout bakufi na Afrique. I will ask you guys to stand there for 1 moment of the silence. Merci. Thank you. Super. C'est le combat politique. Congo, l'Afrique du Sud, a zone nié makambuke babomi ba Congolais. République démocratique du Congo et Sengeli Kutu et Katata coopération na Afrique du Sud wana tomesa na bama tembele pona ngai basali Sonia Mandela UDPS viva. Viva! Opinion yoki nazwi initiative ya kosala o babengi sitting gouverneur à ville a commis lettre pour na koloba ke monsieur Mukoko suite na ba désordre okoyo kosala te. Mais réponse ko nandimi nanu oui na pesi nanu réponse te ezande vendredi oyo na lobaki toko mangona nde tokoyeba soki tokosala to tokosala armée des bâtisseurs tisérédistes eza association à caractère politico-social na kati ya toza na bamama veve boyebi bien aza na o babengi volonté politique ebele bayebi honnêteté na ngai ke soki bapesi eloko opesa kombata na komisango toza na o babengi projet ya eloko moko oyo nakanisaka olie tozalaka basocial démocrate to basocialiste ya slogan tozalaka na projet eloko babengi banque du progrès social ezali banque ezali moziki mpona komisunga entre bana yaya titi na yango nazosenga olie ke etikala projet totiango deja na o babengi musique nasengi appel na bato nyonso babandaki kokontakte nga sikoyo mpo na banke wana eza nini nakosenga na mama Denise bakosorganize na niveau ya o babengi bamama bakopesa ngai
kombo ya di mama nazosenga nao babengi bakongole oyo baza na bolingo tobanda nao na di mama c'est-à-dire topesa bango ata oyo balobi ata $150 $150 mpo dans 3 mois bazongisa ata $200 ezali oyo balobi $1500 nde naza nango besoin mpo napesa 10 mama veve bateka ata makala bino nyonso bozolanda ngai à travers mon numéro plus 243 85 0 84 65 55 nzamba tuta bino po to assister ba mama vevo. C'est ça le socialisme. C'est ça le socialisme. Soko pesi osepeli totanga kombo na yo tokotanga ngo po to remercier yo. Soki po lobi ke totanga kombo na yo te tokobomba pe kombo na yo. Nakosepela natelemisa bango bokomona ndenge nakopesa bango ndenge botindaka mbongo mpona bakombata misusu napesa bango na baparlema de idps viva na yango nazosenga beaucoup plus na bamembre ABT esprit à travail mais tous objectifs na biso ezala oyo babengi l'avenir c'est maintenant. ABT ABT l'avenir c'est maintenant. L'avenir c'est maintenant, c'est-à-dire fatigué. Il faut tout bandada ko préparer yango là lelo. Travail, il fait ça là. Bah et puis baza disponible à niveau étranger. Pour nous représenter ABT à niveau étranger, beaucoup qui peuvent contacter na numéro namba. Plus 243 85 0 84 65 55. La secrétaire permanent adjoint à la sécurité na kati ABT. Nazo encadré et puis abanda koloba comme ba communicateur, attaquant des pointes. Azana problème mozo tungisa. Il fallait ça la makambo libala ya mwasi naye. E bandi ko tungisa mwa mingi. Ake senga bato FCC Mbongo. Ake senga bato FCC Mbongo. Na lancele appel na bino bato ABT obozo yokanga tokanisa ata na ndenge nini tokosunda ta na nzu asomba ta nzungu amafani na bino pe oboyoka ngai obolinga bato basentete bokoki pe kobenga na numéro na nga po tosunga ye. Merci beaucoup Zonga. Arrêtez. Tobosana makambo wana pona balobi. Monoko fils mukoko nganga, IDPS viva. Viva. Mariage ya FCC cash. Eza mariage ya Angelou na Marabout. Bomona inde babundaki. Yo muto chaka na ngate. Ngama kamna lobageza Tshisekedi tapesanga. Na mariage kaka bobundi deja ebongo na ndako ekozandeni. Na ba réunion gouvernement.
mariage wana na continue kobeta sete ekosimba te eza neti olinga osangisa lumière na molili donc bato bakeka babalana na palais du peuple babundi deja naloba te vraiment nalaine esengo lelo na ndenge bokoki borépondre na réunion na biso abete eza chaque jeudi papa président apesi biso place awa baidps Tshisekedi nde na mastane kibasa nde baswanaka Fati na président Hakim baza bana babongisa babi te tozongisa idps ndenge ezalaka moko toza na vision ya oyo balobi unicité ya parti. Je suis très à l'aise ndenge naza eza neti nayeka epa papa leki so moto aza na ele msu balobi il faut baexplike ye nde azoya koloba babuzo nakotaki kasho nabo vraimen koloba makambo ebele ya kasho me nadécouvraki bandeko mpe nateyaki bango makambo ya Tshisekedi na kati ya kasho nazosenga papa na ngai ya mbala moko ye azalaki moninga na ngai ya kasho bobete maboko yaka na bana bote papa nakende komona ye tokutani ne tozolala tozolia lipa na kasho lere nayebisi ye makambo ya état de droit lere nayebisi ye le cas passé lere nayebisi ye makambo état de droit parlement de bo efongwama ye na kati ya kasho bokomona mpe mpo tozalaki na basoda ebele na kati ya kasho basi ya basoda misu bakoya mpo basoda basalaka politike te nakotikele mwa maloba moke aloba kaka oyo eza kati ya motema ne même pendant 2 minutes 3 minutes. Bonjour à tous. Na sereli na UDPS na moni ndeko aya na boloko akuti nga na kasho na kangami 21 jours infraction na nga nini naza na mitraille na koteka mitraille na nga bibende ya mitraille badese nga batianga na boloko premier jour deuxième jour troisième une semaine mais infraction na nga ezali nini telema ntango bakangaki nga so moto bakangi eluka intervention nabengaki ndeko na nga aye kointervenir balobi eza trafic d'influence nde bakangi nga bakofre nga bana na nga bango oyo bakoti classe te nasali 21 jours baye kolibere ngai na 24 jours ntango bazolibere ngai natuni ma infraction na nga au juste oyo bokangeli ngai eza nini ntango ate biso état de droit na kati ya kasho na se révolté nabi mais ce n'est pas possible dans 48 heures foma tina nga na parquet nazali parquet kelite une semaine nake base réquisition na grande distance à Gombe bana réquisition balibere bakanga na parquet bafanye réquisition balobi soki nguma mwana soso soki abimaki na nzungu yebeki aza na mama na ye lokolanga aza na mama te na subir 24 jours na bimi mpe na futi mbongo mpo na mitraille na nga moko bibende na nga moko nayebi te infraction nini onga nasali te yango nabi fo na serie nayeba likambo yanga soki bato bakolobelanga bazali soki bavoka bakozala bakota likambo na nga nasolola na bango balakisaka ete de droit et puis l'état oyo toza nango nayebi te je regrette bana na nga bango bamosusu bazoya balandi ntina boloko nayebisi opg bana oyo ozomona oyo baza na besoin ya papa na banazala libanda soki ozokanga lelo 14e jour bana baye 2 fois tika papa na biso rentrée scolaire yango ya préparer rentrée scolaire nayebisi mekoma ozokanga nga bafasere baza ebele me nga nazobunda mpona encadre bana na nga lelo bino bazala bato ozotortire nga boyo pourquoi o mwasi na ye na fufu ya kolia na kasho azodepense presque $10
entre la porte mbongo barrière oyo mbongo ekoma boye mbongo nyonso mbongo na mbongo tina ese bokoyaka su na fufu te mpe mpo nasomaka ta kwanga na lie na vivre na sali boye j'ai fait comme ça yango nalobi na coach na IDPS nakomi membre ya IDPS tokobundela IDPS viva kaso wana eyalaki oyo nalobi la détention féconde eyalaki mpe oyo nakendaki kodécouvrir makambo ebele au moment opportun na koloba IDPS viva soki nasalaki une semaine na kati ya kaso wana na bamatere na bandaki koteya eriskaki babuka ngo mpo nabima boye na fenêtre nabandi koloba naloba 5 minutes apamba baselile nyonso ezwi moto makelele baya na kasho wana eza puissance oyo babenga la puissance de la parole une semaine na kasho wana so baza na tembe bazwanga batyaka na kasho wana nakosala bango nde Tshisekedi abanda kosala soki akoti kasho abimi kasho na basoda bakomi bato ya IDPS na yango toprepare lettre ya kosenga kokutana na mokonzi ya mboka nasinyaki yango lelo tokozwa délégation ya bakomino mpe tokozwa oyo balobi délégation mpe ya bajournaliste ya liberté oyo bazwa accréditation te na palais du peuple lelo tokoma mona bato misusu nga journaliste attaché na présidence okokima pa me mbangu na marche ya IDPS tokozwa mpe mwa échantillon ya bato misusu oyo basungaka toluwe bakiti oyo ya ABT bato ya molili nasengi ke nakutana na président eza délégation ya 50 personnes yango nde naosenga travail et discipline lettre wana na depuis babanda kokomango ça fait déjà 3 mois nabandaki kolinga batraître bakweya na ABT mpo tosundola bango tocontinue donc nakosenga na oyo ozala na discipline na makasi orespecte heure ya baréunion oyeba mpe kokotize lere baosenga mbongo ya bakiti opesa mpe oyo bazoboya koyoka vérité au moment bazokommettre berere bakomi kolinga kokomisa biso benemi ya parti natondi bino botondi mpo na réunion ya lelo bamama veuve mama Denise bokosangana mpo na koyeba ndenge nini totombola ABT totelemi toyembi ima parti. Ma mission TV, le miroir du monde.